veut dire tant oyamba mutu emike oyamba mutu pour la succès. Jamais oyamba c'est le pour la succès. Oyamba innocent na succès. Phase na succès pour yamba il faut oyamba ba guess ma ote bana ba succès na mboko. Ai mutu oye banga peut-être beauté pour na mapa pour mbate. Nakina rosenga na babu atite. Nakina rotole mama tolo te na kutama na mutu na tamoli communauté. Bango nde ba c'est le faire ba yeba bango pour ba za ba tol. Parce que les lots fallait pour pas tout faire c'est un monument pas passer la trophée monument parce que salini na musique que simbi na ngote concert ango bat bakola babongo za muto lokola nani oza na poto nani comme ya libu munene oyo mwana mbanda ka o bokechu wana premier moi yeso fana le ba pizza libu meromi munene na musutu na ana na musutu na muke apesa kana PD ba bete na sima de yo bokechu fallait sukola na Javel polifuni no ko mabe on revendiquer par rapport que ba guerre na bien et aussi la terre mais bokechu ngaya to pese ba arme aki aussi ça no ba guerre ayenan azel lo côté na mboko musique ki lelo te et dans ma musique va papa le tumba te ya kalate lelo to na ba les rois Manitou to na ngoto fait yo ka yo so vena mobali no pena boy il faut yo ka les rois Manitou on va dans tête mais aussi ma propre papa bimisala faut y melenze mbafali moi muke on ba ba vérité à musique na minute oh ba bi ke mutaleki ba tout na minute oh fali na yo pourquoi beti akor arena mais moi ba ko beta mata mutu na beta kyo tengela nga mise na lobi boy na olo ba na innocent fala za patron nga nenga innocent na ba bana misala na ye mais innocent e fali mon patron ko tanga comme on est à buso ba na TVT. Ne sont pas tout nio sauter page parce que le jour où autant à comme moi fallu na TV et aux scandale on a le ba scandale changer ma ramboa oh ta lo bi na presse na vewer na ville wana bi changer o meki o finga to yelo na ville to bandi bitu mato betio na bi ya mutora Jacques na mboko zana na bien oh mutora yo moni Jacques dans le kimi pourquoi la caméra c'est ngala woki mashaki ndala ego la baba grand chanteur mboko J7 eza ya faire olongwa a aux affaires en poto abeta concert on a contrat na ye lelo moni ke ba vina mutora shikito comme il faisait okobi mutu mo botamola na ba boîte na ko ko le faire shikito te na ba parce que n'est pas normal bato na ba pasteur na ba journaliste ba comme jamais ba député ba za ba miyibi ba yo luka ba mongo la kata politique ba na ba pasteur ba sala te ba pasteur ba mo sa ba porno ba pasteur ba za ba miyibi ba frapper net nga so momi na nga OK église te osamela na ndako po batu nyonso ba tala bo peksa yango na ba batu bo peksa basi na bino ba kina ba église po ba pasteur ba mo lia ba tomate ba basi ba solo ma ba site ce total ma ba site c'est 001. Donc, tous en number 1, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas, Blague de Téléloa sur le Bisso Marambiad, Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a maman na ndenge nango. Donc, total la Victoria TV, na ndenga ilusa, na ndenga makambo, pour tous les news à l'élo. Donc, le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba, JB Kumaluta, le pétrolier. A Elbiso Victoria TV, donc à l'outa continue Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé la confirmé, Nana Roboya. Donc, biso tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botondana. Pour Bolanda, faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. Amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Merci donc. Aujourd'hui, Tosolana Ciseaux d'or. Vous voyez pourquoi bien que Ciseaux d'or, est-ce que
akataka banani basuki banani bapesa combat Ciseaux d'or et ye azalaka plus pour défendre artiste musicien Fally Ipupa ya azala soki mutu moko sali mabe aye à lobby donc tokosolane makambo belé merci beaucoup na l'heure de ma caméra merci na boss nanga JB Kumaluta le vrai pétrole de Dallas les boss charismatiques mon sponsor ya Paul Venture et Mafula papa nous depuis Allemagne balobi mamida depuis l'Anvers ado senga mettre sengi donc bala un de l'ancien qui a pembe pourtant me belé bolinga ragement belé maman il fait mbia depuis Londres de Boza vraiment et belé voilà je suis là j'ai mis les gros de la presse congolaise tout me rappelle que Solana Ciseaux d'or tout est ma solo par rapport à Nyons donc restez branchés parce qu'il y a à boire et à manger. Lloyd merci pour la belle image, Darcel Izzy merci pour la montage. Ciseaux d'or bonjour. Bonjour Neni. Kitoko. Na mona kala moyo suka. Comment on dit na yo kangwe. Tango kanga bien mama papa bon bachar mais kitoko yebira. On a la tarde danger. Na la oleka kuna ba musicien. Na rapena succès oleka bela ba musicien ba imba. Na succès oleka ba musicien. L'équipe ba musicien be na succès na Congo. Et belé oh. Na l'équipe c'est le na succès. C'est le scrap. Oui, parce que plus 10, papa m'a pas ça. Tout le temps, moi c'est le homme du monde à Koufa de Akala. Tout le temps, ma mère c'est. À soutenir. Na l'église c'est le on a succès na minute. Pour on a la succès au légal. Les soirs on a succès faille pas na paix succès. Les toi la temps autant comme on a été pour assurer déjà. Na ma musique de Koufa. Na ma musique na za la soutenir et neto vandi to betani marambo ezala pas tout ba que meilleur coiffeur d'Afrique. Parce que on a confirmé déjà papa m'a confirmé ba Fally Ipupa ba Kofi Olomide agbada mo pao songa mbele ah meilleur coiffeur d'Afrique Nzembo bete ba na kablu mbala lobi ngaba mboba ba émission bele ba nzembo bele ba boira nga na moyena lo bango jade Ciseaux d'or ba onde t'es pas comprendre que ça rayo les ala nga Ciseaux d'or yo wana meilleur coiffeur d'Afrique mutaleki bango tout et seul coiffeur ana succès abana mamba TV aboya rabat pe akangisa rabat ezanga. Voilà donc merci beaucoup batba mitunara pourquoi ben akayo Ciseaux d'or. Ciseaux d'or ezari parce que na quoi faire. Ciseaux d'or la main parce que na za quoi faire et aza na fait na ngelo Alexandre Suki et le lope na sala ligne na na 20 jours coach Mourinho on a bien un coach il m'a branchanga banisi mamba ba TV na mwasa na mwana munda théâtre et coach binam ta somela be simano c'est qui studio coach Mourinho amoni fait dai da Chris na ko onjo pesi ba mbote album ne pe bi makalamite parce que yembi ya danger et yim ta sala lelo pe na koma na ba artiste belé be ba artiste on azala na bango ba za artiste fait ba za na ba succès baza ba artiste monte ba sila pona kanga manete ponga na kato suki faut za na succès faut za pe patron faut za patron le roi la bête d'achou parce que bientôt là on zo de aka abela tutuchu chou abela tutuchu chou abela chou les Libanais puissants na poko aba 22h bon retour au pays toza wana na rotana avec naba Alain qui sing les dollars before the cash money ya wuni musheni koda mboga ngaya ma ayisinga azanan tasko quoi faire sur la lo mon lobby que yo kataka ba artiste comme musicien o ba yebana ya on yo kata mon suki non o ba la succès net bana net singila utoya awa singila zalaki abete concert na quoi fagiye bat ba monaki na ba image bat be bazale na concert ba monaki tara singila aoye na concert ma otanga komona na concert mais ça veut dire que na grâce wana na grâce wana parce que parce que là ça me la pouya faut amutu parce que faut un succès et là on y se bala na mutara na succès jamais yo go luka o ya mamutu za na succès te pour émission na ça succès te ne tango lukinga po bige ngana muta makambo na kebisa ka mike mukebai na kebisa ge na esage tira otanga komba wera oromona yo wana za azali ozo comprendre akanga mpo na wera takanga mpo na ba dossier bango politique na lobby na to kebisa ka e alata mama ba kecha marché santé. Aux emplois, tu l'aurais pas gêné. Ça veut dire que tant yamba mutu emike o yamba mutu na succès. Jamais o yamba c'est le point la succès. O yamba innocent na succès. Phase na succès pour yamba il faut yamba ba guess ma haute bana ba succès na mboko. O yamba ba Fally Ipupa ba Kofi Olomide ba il prend ton pied na vena les meilleures voix ya Congo. Il prend ton pied. Il prend oh mais na biso ngana biso il prend ton meilleure voix ya Congo. Meilleure voix. Ya Congo. Pour les canettes banana. Oh na bien. C'est quoi bien meilleure voix que les canettes banana. Belé. Ah. Alike belé. Ninga mabeta alike belé.
Mais tu vois que koyebana. Na ko mona msu mwana moko le kana tuninga ebi muto comme ciseaux d'or ba ebi otema bitu ebi c'est Léo. Ah c'est Léo Scram. Je connaissais Léo. Ba tout ba ebi c'est Léo. Par rapport à toi. Ngai muto koyebanga peut-être beauté pour na mapa pa mbate. Na kosenga na babu atite. Na ko tole mama tolo te na kutama na mutu na tamoli communauté. Bango nde ba c'est Léo fait ba yeba bango pour ba za ba tol. Vous comprenez? Baba tabatol. Fais pas yeba bango. Ngana yeba na avec les ciseaux d'or et wana combo wana to ka déjà ba monsieur babora. Et pesa kana mboko. Vous comprenez? Et to beta makama ki lelo. Moni to wana 2020 na bana to continue na sala émission te. Émission liposo na sala yango. Les na pesa ba nyonso ba fetaki ba mota trop et ngayo sko na banima parce que na ba mukolo ngana ko bande émission et rozala dégâts na scandale pour niveau na expliquer ba makama musique. Bon comprendre parce que les lots fallait pour pas mutu faire passer un monument ba pesa ba trophée monument parce que Saline na musique na bien na lobia tant déjà ambassadeur de la paix Hugo de la Forêt anima fallait pour pas Kofi Olomide ozon pas anima le nom aza mwana na bi ranson Hugo de la Forêt ba Fabregas ba on ma fallait pour ba Robino Munibu ozon pas ba on ma fallait pour ça veut dire que ba on mais parce que ba bien na poto wana tito oke poto wana concert ezalaite na mikini 20 son ekuta ke na vandisa batu kombata boto beta ndule ezalaite mais etege aigle el rey mago el campio el matador el pichichi el fantastique el mozissimo Mobutu Alexis Bamongara yaza Mobutu aza aigle abuki temple non batu musu balobi ke simbi nango te concert yango bat bakolo babongo eza muto lokola nani oza na poto nani comme ya libumu nene oyo mwana mbanda ka o bokechu wana premier mwana mbandaka epa na ye na bokechu na mbandaka kuna batata na mama na ye ba vi na bango mbandaka bongisa ngote bokechu banake na poto atinda combien ata 5000 dollars ata 10000 dollars na tinda ngo bo aider batu borfele na tinda te na yeso afana le ba pizza libumu romi munene na musutu na ye ana na musutu ne muke apesa kana pede ba bete na sima de yo bokechu fale osukola na Javel polifuni no yoko mabe ouais ya sukola na Javel ça la bien pour ne bien te mutoza marié azana mwasi na ye na bana azaka pede ba sibarenzi et bon on robanga ngai pe na mboko na robanga ne ngai pe na ndolo ba robanga bokechu na mboko bokechu c'est le côté les lots on a présent sika on a bato sika na mboko les to on a besoin to sa mamba sika botika ofinga bakonzi botika ofinga mboko na biso za bien présent na biso za bien to sa na mboko kitoko ba jeune ba zo misala mamutu de yo rova na jamais na poto pour critiquer ba président au critique ba baza na pouvoir azana on revendiquer par rapport que ba guerre na bien et aussi la terre mais boketonga ya to pese ba arme ake aussi ça na ba guerre ayenan azel lo côté na mboko de ngala ko dimne boketu sukola na Javel pos elo no wana fosco Javel vous allez rendre bien comme mera na falite parce que fala pesa biso avion moni ngaso na vanda raboe ata na otama makolo mer na ngana mikili na Gracia el campion du monde ça veut dire mer na ngaro ça na Paris wana ayi na concert a fale ayi na balek na nga ba beni ba Christian ba tutu ba na Paris au moins ce qu'on ngana na balek ba tutu na mikili on le pene posa raison parce que quand elle a peine na 4 concert ango on dit ba génération ka ya moi ba na miki mais musique qui lelo te et dans ma musique ba papa lutumba te ya kalate lelo tona ba les rois Manitou to wana ngo fait to yoka yo so vena mobali no pena boy il faut yoka les rois Manitou o ba dote tete mais aussi ma papa bimisala faut yemelenze nzemba fali moi muke ngande tsinga po na l'autre là so muke faut yemelanga nzemba Kofi Olomide ya fali ba sans pitié ba Fabregas et ba y prend ton piano na minute oyo to lo ba vérité ya musique na minute oyo ba ba bi ke mutaleki ba tout na minute oyo fali na yo ko ka beti akor arena mais moi ba na ko beta mata mutu na beta kyo tengela nga mise esuika wana po babina Londres beta te les 20 la na lobi na yo omona balobaki bongo mais to robeta concert wana après les 18 oya na stade de Marty to Buki stade oza njunga munene njunga ma famille na lobi na yo fali pupa ana succès Weranson ana succès ana mota Vetson ana mota Kofi Olomide ako buka stade opé za la première mission na Congo bato basala ngo ezaka Weranson na JB Piana muta ko dévier bablo rentre za fali ngam na oyebisa yo
au monde a bakufa au monde a scandale au salam. Donc c'est comme ça la musique il y a concurrence, bon l'axa batu, bon l'axa mokike non, bisonné comme époque na biso. Mais l'époque a fallu, elle est campio. Motema nana qui a chop mami bafa na mère na pese mbote. Et namoni nabora bana président na sala bien. Macrosis Keina Fijenso, on a bana président, bana États-Unis. Bana multimillionnaire. Mais est-ce que tu as monté la mission que non, le padre fait rigoler à Jésus de Nias, la Bible bloque ou les hommes qui pour naïe. Pour ça, il y a double zénith, double Olympia, au salon pour le bloc à Mickey, ça l'a rondé. Tu as fait rigoler à grand chanteur en Moro, à mon baptise pour nous et à un danger. À un mission naïe, bête album à danger, à un danger, à faire rigoler. Mais la minute où il a fallu. Parce que si on a qui il peut graber c'est ça, la minute où il a fallu. Il y a fait dans la PC. Vous expliquez bien. On a coulé sur la maman, mais devant Cameroun, dit comme si on tel penga. Si on a le mabé, qu'on a baroyé, là on n'est pas ya sonner pas ya makase contre la maman. On a mboko yo, on a mis tout ne va à la bongo. Na quoi faire à misser na la succès na impact na guerrier na mataranvion na sala mabebele na banga ko yebisa mutu vérité te parce que au bomando ngate parce que ngana doublé naza ciseau naza stani na alwa ve na kofiolo mide aza kofiolo mide aza mopao aza Antoine au boma ciseau mais stani otikala ozo mpani car mapa kutu car mapa mise mo ba muke ma tete mo ba beta musique na yembela kofiolo mide na succès te. Au moins il fait rigole à un grand chanteur à bêta de Ababilo on a même ba chiquito pour ça na ngeza que ve longola pour faire rigole à Keliboso longola ba biro na yo ba oboma musique si ta biyoka yoka wana conseil ngati na pe conseil oza faire rigole à un grand chanteur album ne Simba Robert à danger on a succès on fait na nga longola ba biro na yo ba pesa ba conseil wana na matoi longola bango zongi saba musicien na yo ezala bien ezate misala ti ketchi boy ote baza ba biro baza ba jaloux na ye non oza faire oza grand chanteur yo zana ba parler ozana ba mbongo ebele wana ba bana ba poto wana makama minene tika koyoka orchestre zonga ndenge ezalaki donc selon yo biro ne zo bo orchestre faire wana à part venanga baptisa pona mutara bien conseiller bien wana ba evida po wana ni pas dans kata biro azara ayaza liso faire na jiga samba te na ebieti oh bazaka ba visa pour na jiga samba te yum to bisanga na ebieti ngala ebieti Blaise Polo na ebieti on a directeur DG ngala ebi faire gola Jésus de Nias grand chanteur en Moroyo après va faire gola ya ba Ibraton piano parce que numéro 1 ya ba mission na ba voix royer mes affaires Dami balé c'est Ibraton pianiste bongo fali na okasi na bibo na voix OK ni c'est fallait ba mbaté na to ça maman wana ko ta débat ya za aigle to solat ya leki na succès na mongo na niveau international na mamuto mais la voix ndete la voix faire aleki quel dobat to sola isala to sola kasi na voix faire aleki pour le lobini que non après faire rigola eza vibrateur donc c'est que là vibrateur pe aleki fali na koyeba ça mutali kolo fala ça mutali kolo c'est que vibrateur pa aleki fali na koyeba na lobino baza batali ba comparer batu na ba voix baza batu ya likolo fala ça mutali kolo te fala aimba 45 fois ya ba deuxième donc deuxième net na ndemo la vibrateur te vibrateur ba likolo ba première voix ba clair au faire que na nango fallait commentaire te to sola pe bien biso le koya biso to kosa raté voilà to sola bien na ninga bien na koya ti mona kosa et c'est un plaisir pour une fois ces odeurs le vérité grand chanteur de mon pays fait rigoler le padre moto ya yambo bandimi pas mutu ya fali c'est na habité ada grand chanteur et na minute 2020 surtout que 2021 ba 2022 mutazaka la bâton de Moïse le commandement au Jésus tika fali poupa Caprio les marabioso moni ba télé marambo trop mutu mo ba peso ba succès pas akata maman qui akata na tia za mai fala za mai mutu no so za besoin mais la mai fala za mai mutu so za besoin mais la mai vous comprenez yango na yebisa innocent wana bisika zali moni yo tango bana na photo na na téléphone nga mona na innocent na photo na yo tango ya intasa ozara mukuse le roi chukuma
c'est moi mukiti ozaka mukuzo wa chukuma biso to sala bere to soma simba wa Vodacom poto voter yo lelo ko mi na mbanga ebele yo ovana na wapi mwana na vana wapi ana résidence na kasa mboko mwana na innocent avana na wapi ngala olo bala osozo continuer ngala robeta yo nga moni net nga ona tso no ngai na tambo moni ville wana yo na bisa moni ville wana ba gombe ba tutu ngala ngana ngai so ngala oyebi bien na kana DJ Abdul na o be tuna DJ Abdul mamni asala makapa Abdul o na bi mamba sa makapa mamba violette ngala violet ngala violet ngala linga basi ate fait peka innocent peka boy na lobi ya innocent za nani na mboko innocent leki fali na mboko yase innocent bena so akangi singa tinga prison fali otinga ngala prison makala na ko to relaxer ba émission o innocent finga ka fali to so ngana nango aboya ka fali akisika ka fali ngana lobi na ye boy mukolo kotanga kombo ya fali na plateau eza direct na chaîne mo ngana ko yelo tina plateau tamola ba mettre bagarre bo yo filmer quand dans la 2020 m'a changé mais que DJ Abdul a fini à peka innocent bon a fallu mais il va dans la prison tout ce qu'on a limité ma viol et ça m'a viol on va continuer pour na lobi boy na olo bala innocent fala za patron nga nenga innocent na bana misala na ye mais innocent e fali mon patron ko tanga comme ya buso bala TVT ne so ba tunio sauter page parce que le jour où tanga comme ya fali na TV et aux scandale on a un scandale. Tu changer ma ramboua. Oh, t'as l'homme na prise. Tu na veouer na ville ou na bi changer. Au mec qui au fin à toyelo la ville, to bandi bi tu ma to betio. Na président. Voilà comme le roi fait na héritier watana be gogan moto na tembe. Hein? Moto na tembe. OK, Turquie. Ya na goganis. Et obeta. Tala. Au moins, ministre m'a défendu maison mais ils héritier watana mais gogan motnetembe. Les n'a pas ce coup de chapeau parce qu'ils arrivent nanga héritier watana mais aïe mara danger voix kitoko et qui ok Turquie et on sala bien kitoko. Yanga na lo bala 2020 mambasika. Fallait ça la porter parole plus. Fallait ça na nteme au moins même temps ba concerne yé mamne et qui ata loba te so babi que fallait obeta à plein. Porter parole à zati. Innocent obeta musique na oya bien salon ya bien tika ko déborder ba so kanga bina mwana wa mundo ya bandal seleo bo sali balikita na bino bo sala yazaleki ya kene poto kuna ayi na nina t'imagines musicien le rôle ya seleo ayo sukala mbula po ba filmer ba l'action na TV c'est normal bes sentiment na bo mwana sukala mbula sentiment bo mwana ça veut dire c'est ça ya on a ngina ça OK botanga kombo ya aigle te comprenez soko le ki TV le ka TV pour na makambo na yo PC la pour na mama fi na yo ke album na ngezo bima na obeta concert jour boy na za boy et ça normal yo résiste au critiquer mutu no za succès musicien le roi karama pa wana wa karama pa mutu karama pa wa dans la matete a critiquer Kofi mo na succès Kofi ale ke na mbongo Kofi ale ke na succès Kofi azana mwasa kitoko Kofi azana bana kitoko Kofi a un patron avant na Montfleury on a un appartement na cité du fleuve on a banda on a jamais on a Kofi lo mine mu pao de lelo na musique lelo papa ba papa musique ya ba Kofi lo mine et ça ba Weranson ba jibem piano ce qu'on manquait bango o comme na succès te ba ko pambolo te ya ngomoni praton piano comprendre bino papa chéri Minadam. Papa chéri Poani. Nalobi na minute oyebite auta iroza talaka album ya Fally Ipupa et sur ba trophée belé mais le meilleur chanson il y a 2019 aussi 2020 et ça qui a donne dédié. Tout le monde a ba sentiment tout le monde a ndenge to mama musique. Fait to remercier. Ya ngomoni ke ba mise mususu bolanda et venanga déplique Salam est fort, Bunda. Salam est fort. Pourquoi ma niveau on a? On a mis c'est le lobe nignan. Et Nalobi vient en déplique. Ada grand chanteur. Abe ma musique abe ça l'effort. On a niveau on a pe. On a niveau l'ikonos. Te on a niveau l'ikonos. Il prend toi en masse na ye, balia na ye, ba mila na ye, agina ka concert na ye, il prend toi ba ngina ka concert na ye. Baba massa. Abunda la lisi, bimisa makamu. Zala ndongo zala pesa makambu ba peso makambu ya ko lingi mo san numba ti to lingi mo san numba ava peso makambu yo fo pe pa ko la misi eza bongo ya ngoto so na ndongo mamu ndesinga bola ye
tala les seuls coiffeurs et ben na ba patron ba don dédié Ramani Kota alors les bourgeoisie les Ramani Kota l'homme poussant les Ramani Kota muta Barcelone vient en ngai yeso a koti boîte bo scandale au moni ba loi ba leki senga les dollars bivant les cash money odi le manzaka ima molise bokota yebi après na bonne sanité muta oka ba $5,000 mon major Kiki respect pour naie mokonzi mon major Kiki hier au kufa pour na ipaton piana respect mon major respect pour na mon major Kiki d'abord c'est intéressant na ya mimi Kiki va mi check maman présidente tozana ntonto chuter mais tozana moi mokie mikolo to ezani entre Fally Poupa na Gez Mawete comme ezani moi bolingosi moni la union se rapport respect moni nga d'abord ndesi nga bona respect na respectera bakolo ba respectera nga Gez Mawete za respect ana succès après ça boga aza PDT Gez a PDT aza boga ala tarabia alo barabia pas tanga belé na tanga talo barabia tala tala bangle belé la tant on a moni manager na ye Christian Matondo après son attend bon moni libanais puissant Mkolo Kari Club il s'appelle Boss Keke son attend moni Sarah Malonga Sarah Manaja Sarah Malonga la moni la pese moto yango moni ke baye donc monique Robinho mundi ba comprendre na bino na monaki na la guerre olala be bala musinga sala na fa moni fala lo monti fala beta na koko fungola pote ngana ne ba bete lié Robinho comprendre na bino aigle ye wana Robinho abaxi succès abaxi mbongo abaxi mambebele Fabregas wana bien a bien na Fally Poupa na pesi mbote Maestro Fabregas ali bana mboka et tozela asela madame Vrechamp de mobala sala boye tango wana mère a parlé maman ya bana maman ba Jésus ba Braham faire oyema ko doré mère sala be venant maestro na pesi mbote après na bosente opesa masanga porte-parole na et porte-parole na Joe Gonzalo masanga Gonzalo après na Barami Balé Gina PMF il y a presque au coup à la boîte presque au mélange champagne masanga Gina PMF la PC moté orchestre mo ma PC ba moté lelo ba mise ba comprendre que to sur la squale on a chapeau lelo ba okansation bo komo longa na orchestre bo ke ko sala ba orchestre na bino bo koma ba succès le roi Fabregas le roi ba Fally té bo koma ngoti yo reste sur le pas Fabregas aussi là arrosa Fabregas po yem ta sala bino yem ta pem no baka yem ta pem no basi lelo zu mo simo na poto asomelo mo biya ben somo la tirki mboka pasi net ngana ko ke tirki te ya ba mboka mo ya ba pasi nga fena ke nga ba mboka na nga fena ke Balman fena ke ba Brésil fena ke ba Espagne nga ba Paris kunte yo reste sur le pas Fabregas au sans succès ti wana na nyangwana bana na mikemike ba to pas Fabregas wana bana na bato ba na ba komo na bango babuchu bango nyonso ba net mwana roi c'est immigré mwana bana wana bana otanga ba kombo wana ba disama bana ba succès te bon ça les loko te mama musique yom to la clairement be mais na imsion quasi na loba ça les loko te na no yoka bon na musique ni na musique au Fabregas so beta danger Fala so beta danger Robinho beta danger Wera obimisa danger Kofi danger Robinho beta ni ba générique oka ba kumani rumba nini yango kaka générique ndabeta ka générique bravo rumba nini Robinho beta na mboko papa poni ko sabo ngana yebi omoni olinga ngana na loba mama ben émission temi loba mais prouvez sur le contraire ana six ata beta ba rumba tana six beta so ba afrobeat na epeda tangela nga ko mi ba musicien nino ba beta ba rumba na minute bana six o le ka Robinho mundi na loba la ngapeka bazati oh ils m'ont compté bango na yebi wana ba sati ba ba uto pas faire goal là o ba longwa kia vina bango kufaki tala ba faire goal là ba grand chanteur moko G7 eza ya faire o longwa a aux affaires en reporte abeta concert on a contrat na ye
lelo moni ke ba vina mutoro shikito comme fazer okobi mutu mo botamola na ba boîte na ko ko le faire shikito te ola na ba ba vena nga kofi na vaina mofle na kofi olomide ba video etambola ngai kofi ye mwana na vandia mwana wana vandia na libumna mune na vani kofi apese mutuka mwana wa shikito vina yo ozoyeba te parce que finalement yo olingi nini que faire gola zongi si yo na habité soki famille ba lokonga na comprendre te kunza ona comprendre que ngai na kufa na nga na vie yo tika na zonga pas faire pour muta pesa nga memanga ba poto faire vena nga ya muna mutaleki ba tutu ba betaka muna na Congo ye wana ngam na oluba yango o no ya limbo te o taba difo kotanga na nga ba komo musu te songa na vana na lutanga ngote a willo mbona alimbo te kotanga na ba komo musu te ngai na solanga na igwe de la forêt maison même obimba ba vena ngane bazawana na solanga na bango animateur na biso grand animateur azawana ozompani ba nani animateur na biso nani animateur wengi totangi ko monani ye wana totali na moni chef na biso ya papi kakola motemba mama Linda énergie na pese motive wenge wana totanga bato balongwa te wenge maison mère sala e pesa wa vie eza maison mère ozompani bolongwa wera ozara wera. Ça veut dire que faire aux affaires, il fallait aux affaires. Il y a un Sabino qui a ministre aux affaires pour prendre un bâton. C'était oh Moïse a 4 ans il t'a simangoye. Pour comme la succès, pour obéter na bapoto, pour obéter libanda, Luka fali, kende osenga fali pardon. Ce qui yoga finga qui fali na TV senga pardon na TV. Ce qui finga qui na téléphone comme là na téléphone. On a vu ça. Et on a le kio kalaming te ao. Jacqueline Dala zoya na mutuka obandi mbangu nabi ya mutuka Jacqueline Dala na mboko zana oh kimi point nabi ya oh mutuka yo moni Jacqueline Dala kimi pourquoi la caméra c'est ngala woki ma Jacqueline Dala ah c'est ça ngai na woki ma Jacqueline Dala na tunio Jacqueline Dala na mboko yo aza nani aza simple journaliste mboko yo comment oza journaliste o baloko kota ko finga ka ba musicien akoma politicien akoma nani politicien comment beba c'est ngape 2000 so to voter la 2023 c'est ngape faire sa candidature na député parce que nenga normal bato na ba pasteur na ba journaliste ba ko comme jamais ba député baza ba miyibi ba yo luka ba mbongo la kata politique ba ko na ba pasteur ba sala te ba pasteur ba musa ba porno ba pasteur baza ba miyibi ba frapper net ngaso momi nanga ok église te osamela na ndako po batu nyonso tala bo peksa yango na olo bana batu bo peksa basi na bino bakina ba église po pasteur ba molia ba tomate ba basi batu ba tomate ba basi ba pasteur ba molia. Le seul pasteur à numéro 1 on a nimaka ezaka mutombo na limete c'est tout. Les pasteurs en kolo yewa on est sauf vérité ko bon facile tena o tanga ba pasteur mso na ba église na tanga mabilo mususu to voilà comment chuter na biso yango na yebi si yo boza respect bo respecter ba faire gola bo respecter ba fali bo respecter parce que au moni so to tana ba génération to moni ba Kofi Olomide ba Jimé Pewera son to moni ba fali pour ba faire gola au moni bazali ba o ba ye faire bo respecter bango parce que jamais robo ya faire gola so boyo c'est que wali ozali boma so boy il fallait c'est mutuno ça la bien te pour respecter les musiciens et ça la bien yango na seng na bina philosophie na ngala lingara mingi mais même ni artiste bato oza grand chanteur te na peka conseil na lingi ozala na ba polémique c'est ozala ba polémique te ti ba chroniqueuse oyo tamola bango baza permettre ba bata ba intérêt baliaka ba tomate kuna pa ba mise ba olia ba tomate tango ba koye pano ba mo ebisoma mususu kuna ba kola ba mususu bengana no bana na baso za na bango ya ba chroniqueuse wana tikala yo moko ne ovanda wana po bana na basi na mona tina ba ba rapper kitoko te baza pe kitoko te ya ba problème na émission na nga ou bien problème ni yo zo finga bango e comme que non je mataki bango micro pour mutu ba finga bango na fingi nai
musicien on a la finale bi baza bien terre bon so bi basi baza bien te faire na nima bango o bina fila za grand chat aza bogar la ta danger la bakara danger avant na limiter par la danger le pont na ye na 18e il y a danger dans mon ebele après ça full boss a rota moi na ba faux chéri ta ba journaliste moi ma bête yo le bel artiste pourquoi autant ba concert na bazar ça na bazar ma problème na yo te quand même wa ba chroniqueuse bazar na ye ba presse ba oza problème bana wana moko na bango mukolo na mo na ko diminer siko te pour na pesa impact sikaka komba fali hein et ça bien kitoko voilà merci beaucoup to komi maman ya sugala comprendre sikaka komba fali pupa fali za muninga note yo moni fe na ngai nani kwa journaliste fala memi poto ya na tilo ko le pesa mot na France Piana Ken Piana aïbsa bango ke na pesa minene na ba patron minene oh eza shirt eza bilamba ba veste cher yo ka na poto so melamba ya black na tuni yo ka na poto pour so melamba ko so ma elamba eza black na poto ba kota na boutique après je fallait ka belege moi 200 000 balles na 200 000 oh mais non ah di nyango oh na ça l'appelle F victime to tika ko oh na be yo ebite F victime na biso ezara F victime ya mbongo ya mbongo ebele ya ba milliard $200 c'est bon hein fala za ba niveau ka ba $200 fali fa ka bila ngande singa ba 500 ba 1000 ka ba déjà ye fa za ba ya buna ebele ken pe na buna ka pona fali yango na moni vena nga 50 balondo va vimi sur le boko na pese mote 50 balondo na moni ambassi bourgeois et lèvre qui toko litama na chef à télé miselanga emani miselanga to ya obaki okeno tika ba plan na ebike ba plan so ya emani bourgeois les beaux gars mignons garçons je pense que dédicace la personne non son mot il fallait pour mot na bo santé DJ Virus ata kuna pese mote DJ Abdul na pese mote et cette étape ils ont mameyaka to muna obimana yo yango moni ke fait to mi battre parce que ba jaloux ba legi moi trop to misala yango moni ke fait to simba ba kiss par-ci par-là wala luka bozala banganga la bino bozala na banganga la bino bo luka ba maison ya makasi bokende ko luka ba maison moko ya papa mbate luka maison oyo muto wana za na kiss ya makasi po azo protéger yo po ba mona ka yo te ata mabeli ngeya ozo mona bino bo okele po ba marabu bana ba kiss te ba bimisaka ba mbo nzambe te pas marabu na lobi na yo bo luka ba batakisi ya makasi ba marabu wana baza ba bimisaka mbongo ba mike boke likolo na fini mutu te soko sepela ki na émission te etalio na apena bezo sepela na émission te na apena bezo sepela na ngote o asepela na ngo ngala pamolio vune ke belé robota bane belé ozima mona ngala le roi prophète batutu balinganga la pesi no moti na lobera makambo eza bien na fini mutu te na lobi kaka ke to respecter batu bon respecter ba mikolo bon respecter bato ba sa misika kitoko de bon respecter après c'est soko za muta politique oza na poto kuna so za combattant bino ba combattant bona ba Paris bino ba combattant ba kuna bozo finga ka ba konzi ngana otiye bata mais bolonga kuna bozo bena avion mobima bokoti boyena awa mboka eza bien bingambo ya bien makombe tambola bien ba compagnie hein eza mama e bon ya mama na biso mboka oh mboka eza bien makombe tambola bien misala rozala ba jeune ba misala toza bien ngala vota président na ngambo eza kitoko de soki yo mlingo meko finga mokonda mboka ngala odimneo so lingo meko finga ba député ba ministre na odimneo mais ça veut dire botika biso na mboka na biso to kotambola bien de soki oza na poto le ba pizza na yo au fait na poto le rosa les ate ba lio ba tomate au fungwami sukola na javel après c'est nanga pe conseil ba petio na sala film porno omoni batu nyonso omoni ya king na osenga la ministre ya art ministre na biso ya art ministre ya media dire bato ba komo sala ba vidéo pamba avani na ye na mwasi na sali vidéo po zongo bes ya bato ba kanga bango botinda bona ba prison makala et ça normal parce que biso bana bazali bana batanga ba classe bana bazali lelo soki Congo ezo beba lelo so moni ba fi ba koma ba ndumba et ça pour la nipo bazotala ba
ba clip ya libanda ba mboka bazotala ba série na bango lelo ba Rihanna ba Beyoncé ba yaka na ba sa soutien lelo ba sinyo so balata ka soutien te na ba maman ba lingi sous soutien te pour maman zo boya no la ta soutien parce que maman zo boya la ta soutien parce que moni que jeune femme la télé soutien mobali na omona libele télé mais bo ba dasili ça yango na sengi na ba konzi ba finio ba fio ba la ta ba soutien te aba to ba ko kanga bango jamais bon rotambo bon rotambo bozo bébé ça mboga voilà merci to sengi mutu nyonso ça la vidéo na yo so ça li vidéo mutaka lo publier ministre média ministre a boza mutu bo kanga bo tine prison ya teke bo la ça so ba mitaka na bino to mona ngo bino ne bo la ba vrai plan biso to ba demi plan ta bino mo la semelo ba momi na bino ba tomate bien biso ba la tomate bien te voilà normalement ils a bien te voilà pesa numéro ba nyonso ba liba zonga ba benga na 00 plus 243 974 59 23 96 00 plus 243 974 59 23 96 soko benga po finganga benga po lo balanga mama mais soko benga po finganga yebage okolapa mukolo obosana libela mama bino parce que niveau nga na ko fingela o mona benage na kini mais yo za na poto na finganga yo kaka okolemba ko benga ne toke normal apesi ba tu balinga mbo na bosana opesa Patrick Kisekedi venanga Patrick Kisekedi na pesi mbota trop na bosante kopesa Patrick Ngongo mbota trop et les Libanais puissants chou Abeda chichichu yalinga bongo tolia mbo ba chichichu Abeda chou merci venant sera kananga et koma isalanga bien et merci pour la mutuka plaisir à toi na CPL parce que moninga ba to ko faire sommer na d'avaka les ba te belé merci beaucoup pour na boso boga manzaka aboyo dile manzaka moi sinzambe Élysée Bokota na pesi Weranson Moté Fali Poupa Aigle Moté Robino Mundibu Bina Filé qui prend ton piano tena pesi Moté Fergo là. Donc vraiment merci beaucoup hein. Donc merci comprenez donc il a ciseaux d'or allez qui senga les dollars bivor les cash money les champagnards et mokonzi nanga colonel Kiki parce que moninga na minute so mais so zano wana la pouvoir te wana grade te ko mero kangisanga te po voilà merci beaucoup Ciseaux merci hein donc bango ba ciseaux d'or baza bato so tikel bango micro akoba nous le batilo bido ba sankara quoi ba loba vraiment batala te vraiment merci beaucoup to dakina parce que fato do bato sola émission okut na éviter n'entendre titre nini po alobi tellement trop et puis alobi ma mususu oyo ngamoko elekenga soro na plateau mais je dis toujours les propos tenus ça n'engage que mon invité donc tout ce qu'il a dit et donc concerné qu'à ciseaux d'or donc on attendre un micro et il y a le propos naïf donc ça n'a rien à voir de gros bébé non je dis vraiment N-O-N voilà bon, déjà bon moni neti yeboy ba oluxe moi trop les sora ya mi mutu bola na moi mutu wana neti ngai so lingo la nango kangisanga bolingo bomanga il fallait za na kise belé po ngai na ba mort na ba ba po ngambo tata ngai biki na na kise na bola na kolia bango oyebi ça veut dire na moto po oya foza na kise belé na ndenga blague te po ko kata ba mise ba fali ba suki ba wera ko zango blague te foza na ba pouvoir batayo pe ko leka teve ko kebisa na kebisa ma mkeba ya. Voilà donc comme a dit ciseaux d'or dans ce bon Luka mutalobe makambo Luka ciseaux d'or Opé misanga mikolo pardon na moi na batu trop de menaces na manako qui m'a téléphone na moko donc c'est pas normal. Voilà donc merci na l'heure ma caméra merci na Darcel et na montage je dis encore une fois merci na boss na JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas les boss charismatiques balobi ya Paul Ventour et Mafula depuis Allemagne à De Senga depuis la Suisse vous êtes belé hein. Mamida depuis l'Anvers, maman Yvette Mbi à la japonaise. Tout le monde compatir nanga parce que malgré lancer l'émission, mais là j'ai prouvé n'a fait les kinanga. Donc numéro yangwana benganga, moi contribution, moi tracker et ça a plaisir. Ce qu'il fallait pas mettre à concert en tout cas, tout le biga kaba concert les kamalamu. Et manitoche. Non, c'est la bakoli nangate, hein, bakoli nangé yaka yaka. Emanie, ya pembe, Emanie. Tokena bango bongo voilà, mon artiste préféré, mon papa, Ibratom Piana Yalembuzi et Balalo Yembo, Ayemba Yemba Kolo ba devoir. On se retrouve prochainement, au revoir. Sur ma site, c'est totalement ma site, c'est 001.
Donc toza na number 1 mokonzi ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Blague de lelo asololi biso makambo ya Victoria Télévision, Victoria TV et yena ba mopepa siga yena ba makambo na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV. Donc à luta continua Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV où il y a les boss, les patrons JB Kumaluta. Il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilé la ndenga indusa Victoria certa amen. Tiki